esengo tondinga o motema pona yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission ezui na yango bandi ko balandi ya émission ezui na pesi bino mbote bisika nyoso ezwami bino petika ite kimi ya nzambe tata ingela o mabota mabino na ebite o tokoloba lelo ekoleka te o tolobaki lobi kasi tozali ka kokende pona koluka lolenge nini ya kotia kimia na este ya République démocratique du Congo. Bit na biso pe na chaîne na biso ya Libération. Pe na molobeli yango Océan de la presse congolaise pe équipe technique mobimba. To sensibilisaka to conscientisaka to mobilisaka to salaka bongo éveil patriotique. To longolaka peuple congolais na bolema. To lingi ete peuple congolais akata likambola ye. Pamba te yende mutu ali konyoko yende mutu ali kosouffrir pe to senga kala bino ete bo s'abonner massivement na la chaîne de Libération pour boko zalaka bongo de cité botala ke émission du début jusqu'à la fin bo zapaka ba publicité te botala kayango ezali ko contribuer na liseko ya République démocratique du Congo to bunde tumba ya ba vie to bunde tumba ya ba abonné bo partager ba émission bo like bo tia ba commentaire ba suggestion pe ba j'aime po to bundaka na ba loki ya République démocratique du Congo. Équipe pour la télé États-Unis d'Amérique, mananangana konya dolangai, nzamba pambola bino, yanga mokonzi na Angleterre, nzambe pe azana bino. Bo partager ba émission bola la pongite to bunde tumbana ya ba vue. Pe ya babone lo lengi mona mère de Brino na Autriche à Salaka. Bande kolangai bomba mabe mingi ya kolobezali. Kasi lelo na banzi ete bandoki to pe baloki to pe ba o ba comprendre ka combat ya Martin Fayulu m'a dit na banzi lelo bilo baso boko comprendre moi moke que tina na epenze ezali po ete kimie ko tala kati ya République démocratique du Congo ali na posa ete biso nyoso to lie ngbaile na motema mobimba azali na posa ete biso to zwa kimia ali na posa ete Congo ezala malamu bomolaki mona bemba gombo mona mboka bemba gombo ngumba la kola kisa NP koloba makambo ezangi tina pe bakotaki wa bango penza ba réunion kasi mona mboka Félix Antoine Tshilombo la kotambola ya tambo emikomi bale na kati na moko pe ya milobi soki pe lalandi bato balinde bandoki bakoya kobomanga pamba te Congo ekotika la mengai na koyo koleka po ba o ba yaka liboso nga baleka 57 patriarche baleka président Kasavubu aleka premier ministre ya biso Emery Patrice Lumumba Kufa premier comptable ya République démocratique du Congo to ya République du Congo Papa Boula est-ce que belé boye bakaye ebele baye biete na banzi wana tokenda kala kabuya pe na mwana mboka Félix Antoine Tshilombo wana ko mokonzi te ako maniganse na ndenge dili ya ko dribbler mwana mboka Martin Fayulu madidi tozaka na foire papa wana atikaka na ye mosala pona makambo ya kanyaka papa wana akufa batika atikaka pela mosala po abinga ngina sala nde moto la sembo ya talaka ne makambo misolo à l'époque papa Boula kufa pe balilaka na foire moto moko te yaki kotombola ezaki bobele mona mboka Félix Antoine Tshilombo nde ayaka pe biso tozalaka wana li citoyen na yemingi bayebi yango te tozwi mwa pifo ebele ya kokomaka na bisika pe ya koyebaka bato wana ya kalakala kasi lelo bato losola batika biso Kongo ezali bobele kobika seke yo tambola nde malamu osala misala malamu polo babeta lisolo na yo bamobutu CCC ko batiki biso mozo asalaki rébellion aye atika biso akei Congo ezali kaka Congo de mwana mboka Félix Antoine Tshilombo atali mayo bato bakoloba pe base nanga ba miyibi oyo baye koyiba na sima mokongo langa kasi bakosa eloko ya malonga te nayokaka pe bango ntango mosusu te nayoka pe bakongo mano bali na susi nanga pe na susi ya Congo bato yi DPS bayaki ngumba bemba ye ngumba kasi Félix atali bango alobi te nana ndala Martin Fayulu madidi po ali pe la susi ya mboka ye wana na basango
na sima ya bango kokutana basango dialogue yango wana ekosalama. Dialogue ekosalama na banani, dialogue ekosalama na parti oyo bali kula na Est ya République démocratique du Congo pe ba Congomani. Sikato ko pesa mayele ya linene mwana mboka Félix Antoine Tshilombo lokwa na ba ko sola basango ba ko pesa na maloba abenga bandeko ba ye ba Congomani aswala bango atelisa bango bosolo po bosolo esili ko yeba la poisse pe aluka asukola maboko pona ko contrecarrer banguna oyo bakangi bamboka la biso la Est ambate bino banso boyebi ete tozali na état ya faiblesse tozali pe la makasi te ya ko déclarer guerre po ete mwana mboka Félix Antoine Tshilombo akosala yango te suite ya badili bilo banso boyebi kasi eloko etikali na biso ezali moko nene mwana mboka Félix Antoine Tshilombo a déjoué pensée ya ba rebelle ako déjoué yango lolenge likani pamba te bango bakosenga ye makambo oyo bayokalaki sika po a déjoué pensée na bango esengeli aloba na tiki bokonzi eloko ya malamu ekoki kosauve oyo moko etikali mais soki tokei kaka na ndenge ya matoi mangongi ata ko basoyela basango ye akoloba bato bakoloba kasi na suka na yango ba oyo basi bakangi mboka bakobalikanize mboka po ntango bakoloba na ye ye akoboya kosincline na pensée na bango wana alors guerre ekokoba sika po soki torate kaka etape oyo eke mwana mboka Félix Antoine Tshilombo aboyi kosauve Congo aboyi kose sauve po ete abima la tête haute bandeko bondimelangaki après makambo oyo makambo so ezali koya pamba te ekotikala lisusu eloko moko te donc ekosengela sikoyo mwana mboka Martin Fayulu Madidi na ba peuple congolais basala face la réalité oyo bakokutana yango na terrain. Pourquoi? Parce que ba Congomani soki bapese na bapo na bango moko te en tant que peuple po ba délivrer nation na bango boye ba ete banguna bakozwa mboka yango tozali kosenga mwana mboka Félix Antoine Tshilombo na bosolo bazokele kosolola asala angele abima la tête haute sinon te le reste bino bato bokoyeba. Alors Kabuya mema biso na maloba ya Mobutu Sese Seko Ngbendu wa Zabanga que demande le peuple pe Mobutu na Zaïre na ye na ba peuple congolais otokomi lelo nini Mobutu azakala ngo posa pona Zaïre na ye pe ba congolais otokomi lelo Nes botia na mutubo na Zaïre banda 1965 tolingi nini ata olali nzala ozala kimia. Le Zaïre dans sa diversité elingi koloba outi na o Zaïre outi na Kiv outi na Chab na Kasai oriental Kasai occidental Bandundu Bazaïre Équateur obotama na Kinshasa ozali nani ozali Zaïrois olongwi na Kinshasa okei na Équateur ozali na mboka na yo olongwi na o Zaïre okei na Bazaïre ozali na mboka na yo baoyo balingi lisusu kotia biso na makambo ya tribalisme bolobila bango bino jeunesse non ena okaki mokonzi na bino a répété makambo ngana lobaka non elingi koloba NON nyenye tolingi nini nyenye tolingi bandeko na banzi bolandila bokebi maloba ya Mobutu Sese Seko Ngbendu wa Zabanga jende talotaki etumba kane konto papa ya bapapa mwana kaka mamayemo molanga la mobali atelemaki peza po na Zaïre na ye babanda ko mo sembola maloba moko na moko kila me jende talotaki etumba kale konto boklelo kunde femme P4 président du Zaïre maréchal Mobutu abande ko sembola biso alingaki kimia na zongisi vidéo pourquoi pona koyebisa mwana mboka Félix Antoine Tshilombo ayoka maloba oyo pe asomba kimia ekozala pona lokumu na ye kasi lokola tozali kokende na prophétie ya Nzambe tata déplacement na tomboli miso langa pona koyebisa na nkolo ete Yudasi azwa kimia te pamba te abafuaki mission bapesaki ye
Judas, c'est la gloire de Dieu. Le gars moko la mona mboka Félix Antoine Tshilombo. Azalaki na nkembo ya kozala mwana ya papa Etienne Tshisekedi personnel. Akolaki na maboko ya Mobutu. Azalaki na botombola mpelo kumu. Pamba ta afana ki na mikili ya bapaya. O bato loso ba koluka lelo eloko moko ekokai kosutukilisela ye ezali te. Pe akokai kokemande eloko te. Ata ko bitelo bizalaki ya kaka, ata ko misala penza mizalaki te, ata ko alekaki na lolenge oyo bato nyonso bayebi kasi azalaki na mikili ya bapaya. Azalaki kobika malamu, azalaki jika ndenge tolobaka lelo mwana mputu. Cela veut dire azalaki na longueur d'avance ke bandeko bali kobika na kati elubela na filika. Kasi nini esali ye motema mabe ya komona ete moto oyo atambolaki la papa langa azuma ele ya papa langa kasi abulisi yango pe na lolenge na ye abimi moto mwana mboka Martin Fayulu Madidi na koyo kotikela ye nzela alekana te tala liwa ya Yudas motema mabe kotaki kaka likolo ya malasi me azalaki na misolo azalaki na makaomi ike nde lisese wana pe profesi wana yango nde kobika la Kongo mais tozali kosenga mwana mboka akoki pe kokoma petelo kaka soki ayoki biso tokelo na ngambo ya UDPS bandeko balandi c'est la réserve de la République dominicaine lelo bonjour mon ami de pêche au pouvoir baso beta biso ba balle réel baso beta biso ba gaz boye penza lacrymogène boye fédéral baso ba kanga ba combattant parce que dans le but que non mais je suis le qui n'a parti rien ne marche bon il faut changer de constitution pour changer de constitution ba vivre on a parti le boye mchangai lelo baso beta ba combattant ba balle réel baso kanga ba combattant on vient d'arrêter 54 combattants instruction Kabouya Peshi. Vous trouvez ça normal? Combattant Moni Pashi, il a sacrifié sa vie. Babouli va combattant all. Les noms Bafandi, Bafandi qu'on nous sacrifier les combattants. Et famille, les enfants, la famille d'abord. Damba Pambo la Bino, mais c'est la ligue libère. Et quel secret de Moulumba? Aujourd'hui, on a des regrets. On a des regrets aujourd'hui. Il y a côté on subit une humiliation. Bah humiliation pour combattre vous n'avez pas humiliation boye. Bah le but non, c'est la famille qui est derrière tout ça. La Kabouya, on ne croit pas boye. Combattre profit on ne croit pas. Merci beaucoup. Fédéral. Toujours le baboye. Il est pour Adana choc. Il y a un bateau pour subir. Toujours c'est un gars dans chef de l'État où le monde est dans le pied. On a fédéral nommé Kabouya Salabiso boye. Atindi ba policier na ye ba saccager biso ba beta biso ba gaz partout pouvoir vraiment la regretter ma case fédéral bolobi action ezaki moko te ba action ezebele oza na série ya action effectivement action musu sezani action ezali on dit que le PS ezali parti ou ya base parti ou ya action ici là pour un message il y a tout la UDPS parti au pouvoir. UDPS. Et tchétchouani bitena biteni. Pambate bayokaki mokambi wa bango wala mote. Et UDPS idéologie penza ezalité. Na habité devise wa bango. Oyo baloba le peuple d'abord. Mais UDPS bango moko balingaki basala juge parti. UDPS bango balingaki parti na bango et dirigé parce que bayebaki tina ya bokonzi ba bango yango moni ko welana yango moni UDPS elimwe lolenge ezali ko limwa yango moni UDPS eskomi na esika oyo ekomi pona matoyi mangongi kasi peuple ba koloba nini pe na tina UDPS Kabouya l'homme puissant UDPS to sali bino nini UDPS vraiment to sali bino nini donc etikali kaka mukebo banda koyebisa biso que lundi batata bakotambola mardi bamama nde bakotambola mercredi ezali pasi pe mawa na gouverneur ya ville province à Kinshasa bandeko la ngai apesaki mibeko mia ye
kasi ekomela ki nkaka mota kei mwa komobikisa ezali bongo ministre yango azali ya économie, ministre yango azali ya nini oyo akendaki kotelema na banse bomonaki ye moko akitaki na terrain mpona kokende kofungola nzela pamba te ekomelaki gouverneur bwa biso nkaka. Gouverneur wa biso ekomelaki nkaka mpona nini mobeko ye moko apesaki akoki lisusu te kozonga mpo ete alobake makambo oyo asalaki na échoué. Soni ekangi ye mpe moninga mosusu oyo azali ministre oyo atali makambo ya bofuluki ya misolomo ya biso ekonomi naza sia nde ye wana akendaki kofungola banzela mpe koyebisa na bato ya mituka minene botambola mpe moko afungolaki abimisi bango bokoto mpona nini bandeko biloko emataki tala gouvernance ya mabe bazali kosala nanu calcul te yambo bango bapesa mobeko bango bazali kaka koya na kanza mpo ete bayiba mbongo bamibima lokola baza bato malamu kasi tala nsoni oyo bango moko baza kozwa. Gouverneur ya ville province à Kinshasa a échoué lamentablement, Sengela à la démissionnaire. Aye ko kotsa nde plus désordre. Na yebisio hausse des prix à biloko kontimate sima ekomaki presque tout le baba $30. Pona nini na mayele na yendenga monaki ete mituka ekotaka la 2h du matin. Yangwana ebendi criminalité. Il faut pas interpeller. Ce qui criminalité mati makasi. Vol armé comme il le loko bomaboy. Parce que y a sadaki ete ba camion minene kotaka la ba 2h. Bato oyo basombaka ba ciment. Ba kozela mituka wana ti ba 3h. Bazane belé ya misolo. Na kati ya ba boutique babango. Ba camion wana tango ekokota. Ba criminel baye ba koti ba buki ba botoli ba mbongo ba bomi bato. Ministre atali makambo économie atali te boye te toko kweya. Biloko nyoso emataki. Sika na bofungoli boye nde sima lelo tokoyi kolobe komi na ba 35 000 francs congolais. De komi na ba valeur ba $15. Nanu pe kiti malamu te. Biloko pe emataki na ndenge ya kosakala te. Mais nanu pe la bokiti bwango na kiti malamu te. Tala bakambila biso ndenge bazali ko gouverner par sentiment. Ndenge bazali ko sala makambo malongo bani te. Kabuyo ko tira nga ba video to mi bale to mi sato ya buka buka. Botela non mayeba koleka. Sans pitié. Na sima ya kobuka bisika nezali kotika la pamba. Ndenge ezali kotika la pamba bongo ebebisi susu beauté. Batekeli bato babango po baya kosala mosala. Bandeko langa ba congolais. Na boye pe boko sunga ndeko abino te o apesi bilo ba poste. Parce que ndenge apesi bilo misala ayebi que vous êtes des incapables. Ayebi ke boko kokate ko sala. Mais ezali lokola ye cadeau nde biloko mobuta boyaki. Ke yo za mokonzi otie bobela entourage na yo baye ko déstabiliser yo. Kabela ka bango mbongo. Mais ko tia bango te na bisika o ba kokokate ezali ko détruire yo tala lelo mona mboka Félix Antoine Tshilombo aza détruit par bato na ye moko. Ba pesi bango ba poste be bango ba déstabiliser ye. Ba trahir ye, ba sali mosala malamu te. Ba bomi Congo, ba teki mboka ba s'enrichir bango moko. Ndomoni échec et le sous makasi. Ndomoni échec et kobi. Ba détourner ba mbongo, moya kanga bango ezali te po bazali ba masha momeno. Po bazali ba ninga. Te yangwana tozali kobenda matoi na tango oya suka kolobala mona mboka lokola yoki bali kokende dialogue ya kosalama ACD
pour la tranquillité de la République démocratique du Congo. Pe lobby akozonga kaka mokonzi soka sali yango. Mais soki maloba la nzambe ezalaka oui amen. Ça va s'accomplir. De to koki koti kate ba rebelle ba devancer biso. Parce que nous sommes faibles. Ou to sali guerre, ou Félix a démissionné, Abima, la tête est haute, a sauvé la nation congolaise. Peuple congolais na kati ya makambo obino pe boza na responsabilité. Et sengeli bo sangana, boza na plan BC2. Boti kanan koza na ba guerre ba leadership parce que boza na bilo pe ba leader te. Boza bato ba matalana. Leader à Lukaka peuple à la malamu lolenge Martin Fayulu badi dazo sala. Azali ko kota bisika nyoso malgré zo connaître ba humiliation mais na suka nango ba pesa y raison. Histoire pesa y raison. Mais biso tozaka ngai eloko moko to sala te nyoso tozo luka soki mboka za kimia te to kozwaka yango te. Égalité ko sala makate. Ba ko futa peuple misolomia ye te. Ba entreprise ko sala mate. Parce que Mbok est sous l'occupation. Ils sont dirigés par Batu Songolo. Ce qui est boy biloko na soto bundi to zuli vraie indépendance. À ce moment-là, nous sommes tous luka to kozwa. To kotonga, to kobongisa, to kosala lolenge longo bani. Ba ko tshela o mutu akobongisa la otende kolanga. To kosala ba marche le lobby difendele ko s'aboutir te parce que to sala guerre te. Ma maman missionnaire n'a plus 32 la mboka nita babé il faut que yo monte pe bakoka le monde. La chabienne maman sociale na aken. Toko sala ka eloko te. Pasteur na biso William Carmel. Soki to bundite. Ou to négocier na lolenge ya malam. Ya ko kaba mboka te ya ko balkaniser mboka te. Tous na nous fiers. Ya ko loba ke to sa ba congolais. To perdre ba sens la bisoté. To kaba ekolo te ba mama ya moto mojali moto mozali moto mojima mité. Mama Jawa salam alaikum na ba misima na ngobo na South Africa la mboka ya Gilo Mpinga. To bunda etumba poto komi na virage ya suka ou bien. Parce que ba o baza kuna bazola la te. Baza kotambola. Baza kotambola to longola on l'a acheté. Conscience na biso était ya biso pour la nation congolaise. Bato ebele bazali koloba likambo ya Flair ya Patrick Mouyaya. Bolanda ki be monsieur salami ebele. Alors pour aller au président Flair et puis président hésitait qui a pas Flair. Parce qu'avant il a mis qu'il a poto. Ayebi signification ya Flair. Mais moi, je Daniel Safou. A Telemaki, a lobby pour le professeur Mbata. A lobby Mboka Oyo eza occupé. Mboka Oyo bazako boto la biso tozo récupérer te. Comment bokoyo kozala ba flatteur ya kokelo koyembelaka président ba joyeux anniversaire? Est-ce que président l'état ya ko festoyer? Na mboka na ye oyo eza mabe? Azana taille ba fête te. Azana bataille bo souhaiter joyeux anniversaire te. Bozali ko kende ko luka pesa biloka ka enveloppe boyiba. Mboka ezali na pasi. Mboka baza ko sala ngo guerre ba botoli biso ba mboka ebele. Eza lokola moitié ya mona mboka Félix Antoine Tshilombo ekangami na moleke. Akope mamalamu te. Bino bozo kende ko salisa ka ba nteke ya nini? Bozo luka sala bilo ba nteke ya nini? Bozo flatter. Est-ce que Daniel Safa lobi mabe? To raisonner le kola batuto analyser le peuple congolais. Mboka o ekufeli. Eza na mantanga. Ata mukola mbota ma ya moto na to ya mwana bango bakiparate. Bazala ta na makasa ko souhaiter te. Parce que les autres sont condamnés. Bande ko la biso bazo souffrir na est la République démocratique du Congo rien ne va. Banda to banditi kino lelo bakufi combien? Et
eza tata mokonzi mwa ekolo ya bana wana akosepela akosalisa joyeux anniversaire botikaka mpe biloko mosusu botikaka mpe lolenge ya kosenga wana eza nango malamu te plutôt bocrie fort mpo mboka ezala ini bientôt le 30 juin bokoloba nini lisikulu nini bokopesa la peuple na 65 ans oyo bokolobela bango nini bokokosa bango nini parce que rien ne va. Est-ce que tu as payé indépendant? Est-ce que vraiment tu as mis indépendance la biso? Est-ce que tu as kambambo kabiso moko? Pourquoi tu dis que tu as la baoum? Tokolo baka nini? Bande kolanga na eka pour sensibiliser pour que tel service non. Je suis quand même le number 1 de la presse congolaise. Et mon ninga na Gauthier Boulay. La France, la mboka ya maman Célestine na papa Michael. To bundi la nation na biso na vérité. Et biso nyonso oto zaka na souci ya mboka la biso. Na ndenge to gangaka na ndenge to lobaka. En tout cas, to zala nanu ini. To so la peine atina ya mboka la lolenge ya malamu. To tika ko zala diviser ndeko la ngai. Division e ko memalango biso na eloko moko te. Mais soki to zali ini e ko zala malamu. Tala lelo dimanche o balanga nzembo la biso bakomi kokoma na motema mabe parce que Congo toza kotika yango to te ya mate hippodrome ya Koffi Olomide esali nini po ete bakende kokosela ye makambo alonga bandakala. Cela veut dire ba musicien ya République démocratique du Congo loyauté na kati na bango ezali te bazala ba haine penza ya solo ya koyina moto. Mais Nazalika Koyeb Salabino était Koffi Olomide, il est le number 1. Koffi Olomide, beaucoup kaka été, kaka ndenga loba beaucoup koka mopa ote, ba diabolos, beaucoup tika la koka été, parce que il est Koffi Olomide, ndenge moko pe beaucoup kaka ferrete, ndenge moko pe baloki ya Congo, beaucoup kaka Congo te, plutôt bilonde beaucoup kende, Congo eko tika la, pe eko renaître, pe to kosela yango dans le lenge ya malamu. Parce que ça pays nabiso, et ça patrimoine nabiso. Yango nazali ko lobala bino, ba peuple Congo, bo telema ya niko tamutunga, partout au bozali, boza telme beleba la pas comme les autres. Bo telema Tyson Mambuko, ah Chico, bo telema to bunde tumba, to bunda bande kolanga, bo soutenir chaîne bo soutenir Océan de la presse congolaise, to zana bino longo mon la mère de Brune en Autriche, Mamour d'Angola na mokitaine Florence ya Matondomido, bondi a botar de bono ta RMC ko komela bino. Partout où vous êtes, vous s'abonnez, vous likez l'émission, tout partager. Vous allez awa pour Namboka Papa Denis, Maman Bonheur, Maman Genise Manga, Valérie Petelo, Président Valère Mangitou, les États-Unis d'Amérique, la France, la Canada, les États-Unis, Nanini. Tu peux appeler solo à Traoré, Oyo Bongo, Bayagi Kosala coup d'État, Kassé Simba Gité. Mon Amboka, Azad Djendeta Lotake Tomba. Alors, Bissonyoso, tous à la paix, na Congo. Total à ma camdeng et zarokende. Mais ngala sengi kara na mona mboka Félix Antoine Tshilombo. Solo là, peut démissionner. Tika nzela na ba Congomani, ba bunde tumba po ba empêcher. Lobi tolo bokuna okozongaka. Mais ceux qui osali bongo te, total à kaka oyo ko yela biso liboso. Merci na Kabouya l'homme puissant, n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Pape Jay, directeur recherche stratégique. Ah Guillaume Ngangula ou Peggy Lomboto. Ande kolanga boze belé tika nzamba batela bilo selimondo boza telme belé wili ni na lobala bino la patrouille la mort nous vaincrons papa le frère de la maman Clarisse na mboka ya ba mama vava ba joli qui est dit li passa nga ino ya CNT live maman Chantal Tambila maman Sidonie vraiment personnam sango mokonzi pareil be monsieur ba maman ya Suisse ba papa ya Suisse to telema to bundela Congo ingeta